mais vous avez demandé vos singaki citer le bon Dieu a touché une maman. On a mon sika Oyaza. Je sais que cette vidéo, on se peut la télé en mon d'autres vidéos. Mais maman, permettez-moi de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont prêtes pour aider les orphelins. Mais les lots, à cause il y a abus, à cause de ma cambo belé au bande il y a des journalistes, na ba kolo ba orphelinat ba koma kosala. Vous êtes sur Top Media TV. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Donc il est là wapi. Batonga bachola yo sanzambo kufela ngane kulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang, c'est l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimi nganga ba condamné yawe yozu ya lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki lokoya. Bazobwaka tango yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Lokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli. Tika totombolo mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh, le sèvre de Jésus-Christ de Nazareth, il a croix mes pose à la récite. Oh, mon pateli, abomoinanga. Oboya kolala pe kondimba. Alléluia. Atana bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo lokotanga. L'idée de ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nanya zalo kula yo zambe. C'est le l'unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Atama bengani na ndaku. Atama la la tinsoto. Alléluia. Jésus. Alléluia, ta stérilité, la tiba choli batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nana kayona tina nzamba bomoye. Ulana kenatina. Akamba mileni osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko ya pamba na misa bato nzamba. Même tu m'as moni pamba, nzambo ozotombola moto ba moni pamba. Nana komina tina na sa
topesaka ntina. Soki yote nani mosusu nakoki koyembela. Soki yote nani mosusu nakoki kosanyula kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Nzambe Nazarete nandimela kaka yo. Nzambe bongo ye nazalelaka yo papa. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yeka mpiko yaya kokwesa kondima te mwana sepse mwana kodef. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lemi. Azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na yo. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous avez demandé, je sais que cette vidéo, c'est pas vraiment important de faire cette vidéo, mais je vais profiter de la vidéo où vous voyez comment je suis en train de transpirer, parce qu'il fallait rendre encore une fois service à mes frères, les orphelins. Il y a une maman, la publicité depuis que la chaîne Top Media, ça n'a même pas fait un mois. Mais vous avez demandé, le bon Dieu a touché une maman. On a mon sika Oyaza. Je sais que cette vidéo, on se peut la télé en mon vidéo. Mais maman, permettez-moi de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont prêtes pour aider les orphelins. Mais les lots, à cause il y a des abus, à cause de ma cambo belé au bande konabiso, il y a des journalistes, na ba kolo ba orphelinat ba kuma ko sala. Donc c'est juste pour vous signifier que lorsque vous avez sala batu confiance te, lorsque vous avez généralisé batu na kota li sabino te ba exception ezali. Bano yo bana besoin na bino. Lelo maman Marie Tabora depuis Mboko yazali atindi 10 francs na et 10 francs na ekoti to ke ti na magasin to sombi eloko oyo. Que le bon Dieu vous bénisse. Bah, maman, vous avez besoin d'aider. Vous avez besoin d'apporter un plus nabino. Orphelinat, la vie d'Yango. Jardin d'Éden des enfants. Et pas maman Emily Setimaïnga. Otindi et comment tout ça il a eu vidéo. Je sais que beaucoup de mamans balinga ba vidéo. Mais ces vidéos que nous faisons, maman, c'est pour encourager maman Moboué. Azan a besoin de ça, mais Azan a pas doute. Voilà pourquoi. Tout ça les vidéos oh toyaki to sombi toye kotika na orphelinat na kanisi responsable là-bas na yewana papa na biso dans aza Gilles papa Gilles toye to tikeli et puis papa Gilles les a yasika donc nyonso deux na couvert donc on n'a pas voulu que somba parce que il y a certaines personnes lokola ayebi ke eloko wana ezoki n'est pas ya ba orphelin na ki ne place peut-être les batosi basalelaki etikalaki na zu yango na keso mela ba orphelin na ekotika. Oui, orphelin azalaka na goûter, azalaka na choité, mais orphelin aussi a droit à la vie lokola bino. Voilà pourquoi maman doit tini mbongo na ye pour nous sommes de loko asika toke na magasin to sombi et to yeko déposer yango. Papa Gilles, nzambe azaloko. Merci mingi na ko ya ko sala service oyo. Pamba te ndenge bozoko tali kambo ya nzambe, nzambe pe akota makambo na bino. Et surtout na komino toza ya kisenso maïeza pasi koleka mais avec tank oyo eko permettre biso to garder mai pe to salelango pe mwa mikolo ebele vraiment nazo senga epa ya mama Marie kuna na mboka mpa ya zali nzambe apambola yo mingi abakiselo ebele pe akota likambo no ndenge ka ozokota likambo ya bana Zambe pe akota likambo na yo na ba misusu o bazana posa ya kokota likambo oyo bo kota likambo ya bana oyo to sala musala oyo ensemble po biso nyonso tozozela lifuti na biso pa ya nzambe. Merci mingi na sepeli na bandeko na biso journaliste baye kotala biso awa baye kotikela biso pe eloko tanki na biso
Zambe vraiment apambola bino mingi. Merci beaucoup. Je sais, maman Marie Tabour avait m'excuser. Pardonnez-moi, je sais que maman a eu caméra, mais il fallait que la caméra soit la bolimbe ici. Pour l'amour de Dieu, trouvez encore une place. Pardonnez-moi. C'est juste pour encourager maman bana bezo basunga baleki na biso. C'est-à-dire boende na yoki goût. Bandokipe bayoki, c'est-à-dire ndokipe na do yoki goût. Pour motema do saliende mo. Pourquoi ba kesunga ba orphelin mbongo wana do il fallait do ki na bar. Au lieu ya kozwaka moi $1 $2 na yo otinde la kayango ba fingi otinda kango batu pona ba se comploter contre batu mobo pona ba nuire na ba via batu mobo elanga yango yo bana baza awa ba citerne o to na besoin et comme même ata 4 awa parce que ici moi ils trop difficile na commune il y a qui sont batu nyonso ba yebi eza trop difficile et na yebi ke ba ko installer yango ba tie place ma il faut ko takana place pour ma yebi ma donc on en a besoin ceux qui nous ont a touché sous maman moko boy papa mon boy au baxé biso ta mi balé li sous en tout cas et que vous allez quelque chose de bien. Maman Marie Tabour encore une fois avec toute la famille, que le bon Dieu vous bénisse. Maman me dit cette malinga ngai na ko ça service papa. Merci. Na zongi na continuer au boulot. Je sais pas les mots. Voilà. Toko kanisa yo na nani? Samba Nazareth na ndimela kakayo. Samba bongo ye. Azali la kayo. Alléluia. 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 Atoko mina suka yaya. Yesu Masihi azali. Azali secours oyo makaka na détresse. Azali Yesu Masihi Nazareth azali. Yikampiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lembi. Azali yo Yesu Masihi Nazareth azali. Suka oyaka. Kolokota ngai. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nanya koki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Nanya lokota ka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya mofela na baveve. Le père des orphelins, le mari de veuve, le défenseur des veuves. Alléluia. Tukesika nyonso tata. Message wezo kota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. Alléluia. Comme votre assurance yaya à laquelle est attachée une. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message où il peut na biso que tous là na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et on met le message au père kolobete. Tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana le po le lobatanga. Bana na po balala na place ya bien. Et senga lisongi na yonanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference
in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse.